Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Suivi. Site ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. 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 Na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya. Bossa abonné. La officiel TV Mode. Non, on a un peu direct et pas Didiston. Didiston, ce que tu fais, c'est pas toi en fait. Tu incarnes juste le comportement de ta mère. Voilà. Pas de son père aussi. Non, pas de son père. Kofi Botika Yeta. Yo mona Kofi, est-ce que maman a minou ton azakana que non mona minou ya leka. Mon père il a fait ceci, il a fait cela. Non, le comportement qu'elle a fait, c'est le comportement de sa maman. À sa copie qu'on la maman. C'est pas de Kofi Olomide parce que si c'était de Kofi Olomide, on l'a laissé pour leur mère. Il y a maman Godé pas qui a boté banana. Pourquoi banana Godé ba raté? Pourtant où il y a banana Olanda Kofi. Kazaki na mosi nandako. Kofi il était marié. Il y a Zalaki Wana. C'est dire quoi? Au moins dans la vie, net au vivarabou. Une petite histoire. Et Alia a vu Godé partir. Alia a vu Adèle partir aussi. Voilà. Alia a vu Magic Wawina partir aussi. Voilà. Parce qu'on va rappeler que quand elle était toujours là. Elle était toujours là. Et quand Kofi Olomide était en couple avec Madame Godé, Ali était toujours là. Comme la maîtresse, je sais pas, 4e ou 3e bureau de Kofi Olomide. Et Godé, elle est pas. On va expliquer certains jeux. Déjà, spécialement moi ton nom. Parce que Mamnagna le baiser très important. Les gens, quand ils viennent dire, Nani, comment il s'appelle encore? Didiston, elle a raison de défendre sa mère. Mais non. Comment les gens ils peuvent être naïfs et puis méchants comme ça? Est-ce que Bobi passe au maman d'elle, ou maman Godé, ou Bayoka? Passe au Bayoka. Ozarana mobali, mais moi si mon roboya, moi na moba vanda wana kaka. Tina souka zui pétoron. Moni tout au salaire en assez. Et fout à mara en assez. Et puis, moi je dirais à Didi Stone, je viens parler, je défends pas ton père, mais je viens parler, je parle de ton père tant qu'un artiste congolais. Si tu as besoin de parler à ton père, tu vas aller comment? En privé. Sur WhatsApp, tu écris à ton père quand tu viens ça sur le toile. Donc tu nous incites, nous tous, on viendra pour parler. T'es juste en police et tout. Tu penses que non, mais parce qu'elle incarne sa maman, c'est tout. Sa mère est pas passée. Ta mère, quand elle est venue, elle avait. Sa maman, elle est timide. Mais est-ce que tu te renseignes de ce qui s'est passé avant que toi, tu puisses naître? Ta maman, quand elle est venue, il y avait une femme aussi qui était là-bas au foyer. Tu sais ce que la dame là a eu comme pas si de voir que une femme à côté, elle vient pour voilà, qu'au bon Maliba là et tout, briser son foyer. Maintenant, ça arrive à vous, vous commencez à parler, vous faites des trucs, tu fais la meuf, genre, tu passes, écrit de, ça va rien faire, c'est comme ça, la vie. C'est comme ça. Et puis, vous pensez que, tant que ça, le Kofi, écoute, c'est quelqu'un qui a un air solide. Parce que, quand tu sais que, tu vois moi là, quand je viens, je sors avec un homme marié, d'accord? Je ne viens pas pour briser son foyer. Ou briser son couple, je peux pas. Je sais que c'est pour entendre, mais ta mère, elle était là, en train elle peut exister, elle voulait qu'il y ait un trône. Et quand ça arrive à elle, pourquoi elle se prend la tête? Pourquoi elle était utilisée? Mais non. Vie à la vie c'est comme ça, en fait, ça tourne. Bonjour, bonne sur Sylvie Mode, bandeko sur la team Cindy Lecker. Bandeko nyonso bolingo Sylvie partout bakofete bakofefine bandeko nyonso o bolandaka bo like bo aimer bo partager bo s'abonner makambo ezali bandeko nanga na mokili okoyeba kosala mobali mabe eza mabe bandeko nanga toyebaka ata lelo tobala na mibali ozo kosala complot mosusu esimbaka
ba divorce mosusu esimbaka te omona vraiment ke makambo nyonso oyebi te ozotala kaka intérêt ntango otala intérêt ntango okesenga divorce esimbi te voilà mpo na lobi bongo bandeko bazokondane mwa moke oyo te Pamela Tchekola basalaki émission na nani Jas Kavulu asali bien te balobi bien te boye bayebi makambo te bato mosusu bazocontredire bango te balobi bien basali émission bien bavérité bato mosusu baza bafana kuti bazoyeba te bazomona kaka mopawa alingi Sindi mopawa azolakisa boyebi te pasi nini mopawa aza moto akoloba makambo na famille te oyo tozomona mpo ebimi te azoboma kaka moto azolinga tanta star bastar mosusu bozomona bana kutu baaniversaire baposte te bayina bana na bango bana bakoma kofinga babutu moi bakoya mopawa te mopawa apesi mwana ndenge conseil na ndenge akimokolo mais fo boyebaka ke ndenge bana koportele mwana wana akomona changement na papa na ye siko bana mosusu bakosalaki mwa moke mwa kidiba moke donc bango nde siko bakozwa relève wana ya chance oyo mwana wana gardaki yango te oyo bapesaki mwa pouvoir wana pa papa mpo ndenge ezalaka bongo na bakati ya bafamille papa soki aboti bana omona mwana moko azalaka mwa faible moke me oyo mpe azalaka mwa nzunzu te oyo so topese boye donc ezalaka bongo siko mwana yango oyo ozokalkile mwa nzunzu mwa boye azala mwa makasi ako mpe komema nini asali mabe na vie ndenge eza wana oza mama oyo bazopesa respect oyo bapese première dame il faut yeba kosangisa bana yebaka kopesa mobali wana idée esalaka effort wana bolamu efutaka na malembe esangisaka bana otala ke mais kote nazomonaka ozomonaka intérêt ya bana no bana mosusu ya mobali otalaka te mpo na intérêt ezalaka mabe mpo mokolo ekoklate okomona make nazalaki mabe te félicité Pamela Tchekola se félicité olobeli Didi bien Didi amwa mabe tala bato ekolo mosusu ya bafrançais nde bakoti makambo bazokokende kaka kote bamission ya français biso ezali bazokende bayebaka nyonso heureusement mopa asalaki émission ya français bon fo mona nde basali yango baanalyse natieli bamission mwa estri ya moke ya Pamela Tchekola botala ndenge balobi mabe nini alobi wana po bino bozwa oyo te alobi mabe bobanda kocontredire Pamela mpo balobi te eza conseil mona asali mabe ye na makambo papa na bango na réseaux sociaux asisi onerakaki papa na bango mwa ndambo ya mabe ta lelo papa na bango nde bakoma ofinga mpona kompla mama na ye bino bayiba mama ngo moma nini asengaka mopawa yango ya divorce moma 10 ans oyo bakatela mopawa ya na poto te boyebi soki combien de mois sans combien de fois akenda na mboka mpo akende kotala mobali na ye bino bayebi soki mobali yango batikaka bango bongo bazalaka bango moko mobali batikaka ye moko te mobali batikaka ye moko tika lelo lobi misato 4 te aza paster to bosala nzamba paster kutu bango kutu ozokoka bango medi moyo ata kutu paster yango kutu ata lelo mwasi aza su te mwasi akoya malade be mwasi aservaka su te omona kende kuta na place moko mpe omona mpeke wi akwei mpe bondimi te eza nzuto makambo nde bomona yango kaka tozomonaka makambo kaka boye makambo ezali mpe mopawo un jour akoloba même Sindi wana un jour akoloba mwana wana asupporte trop asindi aza na mwasi wana amena Sindi vidire makengandi wana amena ye vidire tanga moni kaka eboyi kaka bato mosusu tokoyo ozala na poto yako na kovanda na Kinshasa te lokola kutu moto aza wana bwi atalelaka mobali kwa mobali aza star nga na kovanda nzambe na ovanda na priere nga na ovanda mobali na nga azokipe bana na ngai nga moko azokipe nga ba argent de poche na ngai eyaka naza mpe na poto mama quelque motema mabe na façon yango moto yango faction yango moto yango ondire kutu yo nde moto osalaka moto ozokoanalyse mobali lokola soki ndenge nini lokola yo nde moto ozosala makambo yango yo moto odebouraka mbongo yango mobali yango asalaka mbongo na ka miziki na ye ke na star na ye yango nde ezosala bino bozala soki omoni mobali aza na moto oyo azopesa kami respect abimisa na ye te moto abimisaka eza yo moto azopesa honneur bazoya yo mpe ozokende okovanda te bizaleli mabe bandeko na nga meme bafamille mobali rien donc amizo ekaki metiola wana nyonso mitie yango mpe na kati ya libala ko donc c'est moi avec mes enfants donc baoyo nyonso batikali etalinga te mwasi azalaka bongo te mama
ata yo kotema na kimubange problème ezate mais pesa conseil même na bana na yo même na mwana oke libala po mwana na bangisi mokili aningisi mokili ekoti bato ta bato balingaka ye omona mwana kozala kaka akomi neti sakununo mutu mpo azwa ye atia na ndako azombonga mwana oyo aya kobalukelanga mpo talaka oyo asala papa na ye kuta bota ye oyo apesaka honere bonga mutu ya mobali ata na pese mbongo oyo akóma na basystème bastar babalanaka na mwasi basali bien nyonso ali ekomi kaka mwa likambo ke divorce mpo bakabola babien yango mibali bakoma bango kokanga motema kaka tosali mariage tosali boye kote ya notaire ya biloko mona pesa point donc akufi balamu kutu leta azwa yango makambo badeception boye komene mibali vi makasi bavi duira boye divorce wana azosenga eza divorce wana azosenga bakende kosigné eza ya mission bandeko nanga complot divorce wana donc eza mopaa ntango kosigné kaka bakati makambo nyonso ale diviser siko ntango bakodivize makambo yango diviser siko fo azala mpe na argument oyo akolobela pam mobali mpe akotia makambo na mesa mopaa mpe bokoki te po ndenge aza très mayele ata mpe mwasi oza mayele yebaka ye mpe aza malgré osemiselaki avocat ngo ozala nango yo moko na moto yebaka mopaa mpe aza mayele ayebi ndeni makambo ekolekela nga na mwana bapapa baganda baprocédure ya bana mama mpenza na bana azonyokola papa naza na bana odwaira honere kaya mama namona ma papa asamba bapesa bana papa ti lelo papa nazalaka na bana bamosuku osi bakolikolo deja basi baleki 18 bazuzwi bandako na mboka na biso na limali procédure ye moko abokolaka bana bakeke baklasse ye mpe aprofita akei mosala mwa ndambo atali pan aye azwi bana basi na mibale papa mutu azobokola aza na basi na kati basi mibale mobali moko ya mikolo si babima deja po azali na bana 5 azwa bango nyonso akweya sakana kosala makambo na mobali aza mayele bino omonaka mobali te basinene papa mokanda ya divorce bana kalakala senga soki mama wifa te ayaka pardon ayaka nango na net toto oyebela yango ndeni motema mabe ya mama wana supporter biso sindi ya mikolo oyo tozelaka concert ya Zimbabwe kuna donc lelo nde ekozala danger na poka bandeko nanga tokozala na baconcert na biso tozelazelaka biloko ya moto ekota kala te live boyeme bolike bopartage ezalaka bongo te botika bango bavive botika mopao abotami mbotama sika komi susu bebe mopao nde mokonzi mopao ndenge nakomi kolela yo fort donc vraiment bapapa mikolo kana baage no basepe no fort donc biloko ozosala te umela papa keye nango bongo basi to bana respecte mibali na bandako otika mopaya avivre na ni le cœur bijou sangisaka bango nde ozosangisa ko na Afrique nde bayaka na ndako kuna ozoyamba bango maa malamu azalaka bongo témoignage no un jour ekozalaka kaka linga ndenge oza envie bo ozomona bato mpenza oyo bazolobela bazokotela malamu baolobela bolamu ezala bien ke oza te balobela yango soki na cimetière ozomona te non zalaka ndenge ozala na kochange te mama zalaka ndenge ozala biso baye tokutani na poko na live oyo ezalaka café du matin bisous ciao boyemi bolaike napesi bino mbote bino nyonso